Ayez les sous votre site internet, les 3W Congo Millennium. Vous qui aimez les actualités, vous qui aimez Kinshasa, vous aimez la RDC, notre beau et cher pays. Vous voulez être au bain, dans le bain, et vivre tout ce qui se passe à Kinshasa en temps réel, et ne pas être en retard. Congo Millennium a mis à votre disposition pas mal des émissions politiques, culturelles, musicales et pourquoi pas des émissions sportives avec sa grande équipe Congo Millennium, une église au milieu du village. Amis internautes, et vous qui nous suivez sur le www.congomillennium.com, merci de vous savoir encore très nombreux. Branchez dans votre média préféré, on est là pour vous informer, vous former et pourquoi ne pas vous divertir. C'est votre émission qui vous aimez tant qu'une réalité qui est présentée par votre humble serviteur Bello Belkam, votre défenseur. Papa Wemba est parti, la grande actualité, où c'est là qui a la une, c'était la mort de Papa Wemba, mais l'artiste est parti. Après la mort de l'artiste, tout ce qu'il y a Makambo et Belé, il y a Miki, où il faut tout arranger. Pourquoi toujours l'andela, toujours Makambo si, mais Papa Wemba, c'est juste parce qu'il y a des petites crises. De crises, où tout le monde tout tient beaucoup. Papa Wemba comme est artiste, Azala qui n'a pas mingi et Belé, où il y a beaucoup ensemble na maman Amazon, puis na bandeko basi misusu. Kasi si maeliwa ya Papa Wemba, nous moke salami makasi, koloba ete, tolingi banoyo te. Naponi banoyo te. Tomi mituna, est-ce que moi na makango existaka? Zoka existera te, la loi portant protection de l'enfant, ils ont ça, égalité des droits na bana nyonso. Bano babotami na mariage, na bano babotami libanda ya mariage, ils ont les mêmes droits devant la loi portant protection de l'enfant. Voilà pourquoi les lots, Tokitiwa, puis toujours dans le cadre d'enquête, na libota, na moko ya balibota, Papa Wemba, kotaki pe abotaki, atikaki mwana ya 2 ans et demi, abotaki bongo na ndeko mwasi na kombo ya Brunette, tozali bongo awa, na commune Lemba, na famille Yandeko Brunette. To promettre bien que émission où ils ont en 2 épisodes. La première épisode, ils allaient n'engue tout ça présentement. Na bandeko ya Maman Brunette, ils ont ndeko moi so aboteki na Papa Wemba. Ensemble, na bandeko na ye, na famille na ye, to kobeta lisolo to yeba qu'est-ce qui ne va pas. Ezo sala bango ndenge nini koyoka ki bana misusu jusqu'à présent bazolinga ko reconnaître bango te. Est-ce réellement Papa Wemba botaka na mwana mwasi wana Brunette to eza makambo lokuta? Si et seulement si ba preuve nini bango bazana ngo oyo bamona ozo ki Papa Wemba botana Brunette toko na bango autour ya rencontre na Papa Wemba na Brunette ndenge babotaka ndenge bazalaka pe ndenge Papa Wemba kufaki sima ya kosilisa na famille ya Brunette toko zonga lisusu koluka famille ya Papa Wemba wapi esika mwana babotaka Brunette na Papa Wemba bakenda kotika ye. Soki mwana ngazalaka mwana Papa Wemba te, pourquoi famille ya Papa Wemba bazwa mwana wana? Ça va se savoir dans le 2e épisode de l'émission Nabiso. Suivons d'abord ce qui nous est proposé avec l'ensemble ya membres de la famille Yandeko Brunette. Nazanga mokote, nazana ba grand-mère Mibale ya Maman Brunette ou abotaki na Papa Wemba. Bonjour maman. Bonjour papa. Kombo nani maman? Kombo Maman Julienne Mavinga. Maman Julienne Mavinga, uzana ni par rapport à Maman Brunette? Nazali koko ya Brunette mais indirectement. Koko ya Brunette kulutu nga mwasi ko nga landa. Ok, merci. Mote maman. Mote papa. Maman peut tokuti awa na kati ya libota ya Maman Brunette. Il s'est dit so uzana ni par rapport à Maman Brunette so abota na Papa Wemba. Nazali koko ya Brunette. Ngam tuna bota tata na Brunette. Kombo na ye Bruno tata na Brunette. Yango na moni Brunette to pesa ye kombo Brunette azwa kombo ya papa na ye. Ok, bomoni bongo na loboko na ya mobali koko oya bota papa na Brunette pe na loboko ya mwasi mama leki ya papa na Brunette koko toujours moto yo pe avandaka na Brunette moto ya bokolaka Brunette kobanda age ya muke ye pe ayebi lisusu Brunette malamu po epai na ye Brunette azalaki lisusu koko te akomaki kasi mwana nazongi ngambu na yo na banana na yo mama to banana liwango ya Papa Wemba tango yaki sango ngo esalaki bino ndenge nini? Ah papa Sama Papa Wemba esalaki biso pasi nga loko nazalaka malade tension yange mataki makasi ti sikoyo susi ezali kaka mpona kokomoyoka Papa Wemba tovani na ye mingi te abotisa nkoko na biso me
na mosika kaka ndenge avandaki na koko na biso eza kosala biso plaisir yango aliwa na ye esalaki nga mpasi makasi ematinga maladi na nga ya sucre emati tension lisusu emati makasi mpona kokanisa papa wemba malgré namona ye kaka une fois ntango ayaka alobaka na Brinette naza na posa omona baparent na yo lokola oza na zemi. Ok, tokolobela yango kasi mama ebandaka ndenge nini subitement Brinette akoma mwasi ya papa wemba esalamaka ndenge nini bato ebele balobi eza lokuta mwana wana Brinette abota aza mwana papa wemba te ezali soki bato bazoloba bongo lokuta eza lokuta eza ya solo te mpo mokolo bayaka tokutana na bango na lopango baparent na biso na njili papa wemba ayaki na bato bakamarade na ye babrad wana ye lokola senado azalaka ju papa wemba ayaka koluka famille papa wemba moto alukaki biso alobi mwana bato ndenge akomi boye funa mona quand même baparent na ye wana Brinette azwi zemi ya papa wemba wana Brinette aza na zemi ya papa wemba zemi ya 5 mois aza toyebi bamwa te toyeba mwa te bamwa moto oyebaka mobali na ye Brinette biso moye toyeba bamwa ezali te toyebi kaka alobaki ifo naluka namona baparent na yo yango alukaki amona biso tosololi amilakisi mpe alobi mama ngai nazovivre na koko na bino yango wana alukaki lokola aza na zemi namonana na bino yango omoni racontre oyo esalami toye kokuta nao epai ya baparent na bino na njili mpe abakisaki lisusu boye wana nyonso na présence ya senado oyo ya ceinture ya papa wemba azalaki wana abakisi lisusu boye alobi naza na 32 bana oyo aza na kati ya liboma ya Brinette 33e ye moko papa wemba abimisi sans botuna totuna ye te ye moko abimisi na 32 enfants ya Brinette 33e 33e oyo aza na kati ya liboma wana maloba alobaki na biso yango wana biso mpe tokwakaki koexige te puise toyebi aza ne vedette epuis batetela babotaka mingi yango wana makambo wana kutetelaki biso te biso l'essentiel ezalaki asokipe na koko na biso toyebisaki makambo tokokaki koyebisa ye ye mpe azalaki d'accord azwaki ye na charge ya maternité ti voire même azwaki ndako senado ayebi mpe ndako yango voyemba mpe aza koyamba bato na mingi azwaka ye ndako na Kinshasa awa na Kinshasa awa na commune ya Limete na 12e rue esalamaki kasi ndenge nini papa wemba azwili Brinette ndako bakomi kovanda na Brinette réellement bozalaki kolala bozolamuka bozomona mpena papa wemba yeyo na Brinette mwana na bino nazongi mpa na yo mama tozali komona papa wemba neti ngai koko na ye ntango Brinette abotaki le 23 décembre 2013 le 20 décembre 2013 abimi hôpital le 23 décembre papa wemba azalaki na poto ntango Brinette aboti abimi lundi papa wemba ayaki mardi aye mardi abengi biso naza na nzela naleki na ndako melobi mercredi nazoya ntango aye kotala mwana ngai nazalaki te ngai nazongaki kuna le 1er janvier 2014 na mesanaki na ye na mo mikolo nga na vanda kuna azali koya presque mikolo nyonso azali koya tozovanda kuta kobenga nga meme yaka tovanda tosolola tozali kosolola na ye omona kutu nga na kamwe ngabi nazali komona ye papa wemba na mosika nakomi komona esiko penepene tovandi mpe tokomi kosolola tozali kosolola na ye azoloba na nga mama mwasi azalaka mwana moke te bozali koloba mwana moke sikoyo lokola boti akomi mama azoloba na nga bongo azoloba mpe na Brinette omoni okomi mama lokola osi oboti oza lisu mwana moke te tobandi koseka wana kovanda na kati ya ndako yo atanke koko ya Brinette papa wemba bokilo na yo Brinette mwasi ya papa wemba bozalaki kovivre ndenge nini ezalaki makambo oyo bandi kosalama ya kobatama papa wemba alingaki te bato bayeba bana misusu bayebaki ya botana Brinette to ndenge nini wana nakoki koyeba te po ezalaki vie privé wana makambo ya vie privé na ye me ndenge nga namonaki soki ezalaki ya kobatama maloba kote ya bana na ye oyo ya ndako kuna me mwana na ye moko ya mobali ayaka wana oyo akutaki soki États-Unis feti monene esalamaka le 4 janvier 2014 feti yango esalimaka wapi esalamaka ya po mwasi na ye mwasi awuti kobota abengi batetela balambi biloko epai na bango baye nango epai na biso na Limete wana epai aza kofutela mwasi na ye aye na pasteur abenisi mwana ti poko atopanzani bango bakei batikeli biso biloko nyonso babi tokolanda basali na biso nsima botikala kolia biloko biso kwa toye na biloko tokozonga nango te biloko etikali awa boya kotikala biso basali na matete est-ce que na kati ya ndako esika Brinette avanda wana papa wemba ata une fois mwana ya to bana ya papa wemba bandeko ne balekaka te
Mwana papa Wemba azali koleka oya mobali wana Eric. nayebi komona. Oui, maman lobi. Mwana nga nazalaka te mendenge kuta yebisa nga lobi papa Wemba ya kuna na mwana na ye o azala na Amerique ayaki na ye kuna na ndako. Mokolo ya makambo wana bazalaka ebele et puis azalaka na ndeko ne moko soki pe ndeko soki pe nini toyebi te akobenga Papi Wemba azalaka kozanga na ndako te akoya makambo nyonso ou bien ye azwi tante ou bien avoyage aya kotika quelque chose mpona libota Papi Wemba. Sikoyo ntango bozoyoka nyonso ezolobama na Kinshasa tomonaki yango mpe na cathédrale esika tozalaki na messe ya suka mpona Papa Wemba tomonaki basembolaki tableau moko ya œuvre d'art badessine Papa Wemba mama Amazon mpe bana 6 kotala image ya ndenge wana Papa Wemba azalaki na bana 33 mais na tableau badessine bana 6 esalaki bino ndenge nini mpe koyoka ke bana misusu baboyi kondima bango comme étant bana ya Papa Wemba. Etant baboti ako koko na biso mpe aza moke toza na susi makasi na susi ya kokolo wana na age oyo atikali esalaki biso mpona koyoka makambo wana na bana Papa Wemba oyo balekaki na télévision esali biso pasi biso kutu ngai personnellement naza koloba nani babaka kointroduire biso mpona kokolo na biso nzambe pa alalaka te oya mikolo kutu bawangani bango bongo oya mokie wana yango toza koyaka motema mpasi te nani akointroduire biso lokola mpe toyo komona na bajournaliste epesi biso esengo mingi mpo kokolo na biso mpe toyeba sor na ye po ti sikoyo toyebi sor na ye te ya kokolo na biso lokola ya bamikolo bazomona na bango bongo ya mike mais foto Papa Wemba batelema na koko na biso na mwana na bango bavanda eza na biso. Soki foto yango eza awa tokozwa mpe foto yango naza siri ndeko akolakisa biso ngo na bilili comme ça tokotalisa bino bazowangana bana oyo Papa Wemba boti na bandeko basi misusu yo atanke koko ya Brunette makanisi nini ozalaki nango na mutu komona ke koko ya yo vanda na Papa Wemba na Brunette ndako moko mais bandeko ya Papa Wemba bon bango kutu baza penza mopanzi baza na problème te mais bawangani bano Papa Wemba tiki y compris na kokololo na bino ezosala yo ndenge nini mama ezosalanga motema mpasi mpo mwana aza moke omoni ndenge mwana aza moke bazolinga koreconnaître bango te esalaki nga mpasi makasi mais so natali mpe malamu nayoki yango so mpasi makasi te mpo mwana aza na maboko ya ndeko ya Papa Wemba mono Papa Wemba boti na Brunette aza na maboko na ye ndeko na ye avandi kuna na matete aza kuna eza esika kobunga te bana na nga bakendeke kotala ye kuna bakende kotala mwana wana kuna na matete ezosalema ndenge nini mono Papa Wemba boti na Brunette aza na maboko ya ndeko ya Papa Wemba mais les gens ont du mal ya kondima bana Papa Wemba est-ce que bozomona te ke eza flou mama na nga mwana aza na maboko na bino ya famille ya tata mais comment bato mosusu bakoki kodomine famille ya tate surtout ngai batetela babokaka bana te comment bakoki kodomine ntina famille ya mobali mpo baintoxike bana bazala rekoni te biso mpe toza komituna kaka ndenge wana lokola yo ye ofilme biso o éclaircir opinion bayeba ke toza na souci mingi il faut na l'état akata makambo wana po moi surtout mwana 2 ans ezosala motema pasi mwana 2 ans wangani ye ezosala motema pasi mwana wana aza bel et bien ya Papa Wemba bana nyonso balekaki bota ye bana wana baza biso tozokola intérêt kokolo na biso aza mwana Papa Wemba leta ta likambo malamu mpona sor ya mwana wana aza nanu moke. En tout cas, ça fait mal et eloko esengo te soki bomoni so to s'investir na makambo parce que tozoboya balabala etonda. Vous savez qu'aujourd'hui Kinshasa nyonso pe RDC tozolela bana batonde bile na balabala basheke et tout ça. Est-ce qu'on se pose la question koloka koyeba qu'est-ce qui fait que bana batonda na balabala? N'est-ce pas l'une des raisons ezotondisa bana na balabala? Eza ba makambo ya boye. On est les Africains, avoir beaucoup des enfants dans la tradition africaine, c'est un symbole de la richesse. Un homme africain, Ouazanabana Ebele, selon nos traditions africaines, a été reconnu comme étant riche. Et Papa Wemba, il en était. Parce que Zaki Nabana Ebele, comment lui qui aimait beaucoup ses enfants, lui qui s'est donné beaucoup pour ses enfants et qui savait honorer Bananaye, après sa mort,
bawanga na bana na ye ezotika biso na bapoint d'interrogation mama ngai namoni soki kowangana bafamille ya papa wemba bawangani bana papa wemba te bafamille ya papa wemba bayebi bel et bien bana wana nyonso tout ata oyo ya Amazon ata oyo ya botani libanda bayebi bien ke eza bana papa wemba côté ya famille ya papa wemba biso kuna toza te toza na problème te mais côté oyo ndenge wana pe opinion basalaki mabe opinion bakona dessiner kaka bana mosusu batika bana mosusu badessiner bana 6 sur 33 place wana nde basalaki mabe problème eza nde wana mais mpona famille ya papa wemba eza na problème te ewangani bana te bana nyonso baza bel et bien ya papa wemba mpo batetela babotaka ebele papa wemba abotaki bongo soki mwana oyo abali motetela mwana oyo mwasi abali motetela soki basuki na bana ya moins de 10 loba to ba complication ya santé soki nini toyebi mokili mumba yebi batetela babotaka ebele soki papa wemba abotaki na libanda mpona ndako abotaki mingi te abotaki mingi te na ndako sisi wana d'après batetela eza moke yango moni abotaki ebele na libanda eza batetela bazalaka ndenge wana ok bandeko tokomokoma presque na suka ya première partie émission na biso kasi nazongi lisusu bana mama liloba ya suka par rapport ya première partie oyo ya mbwe te tozonga na famille ya papa wemba liloba ya suka na lobika ya boye koko na biso aza na maboko ya famille ya papa wemba biso mpe toza na besoin ya kokende kotalaka koko na biso kokolo na biso koko te me kokolo po mama na mwana wana nde aza koko na ngai toza na besoin ya kokende kotalaka kokolo na ngai toza na besoin na ye loko aza na maboko ya papa ya famille ya papa wemba esalaka nga mpasi te mpo nayebi soki lelo naza na mposa kokende kotala ye na komona ye famille ya wemba ewangana bana te mpo ntango babotaki mwana wana bango nyonso le 4 janvier 2014 bayaka kotala mwana wana ya mwana ezosalanga motema mpasi te na ndenge bayaya na bango bandimi mpe bana wana bayaya oyo babotami libanda bayaya oyo akati bareagir nanu te mais oyo ya libanda tomoni na ndenge bazoko na bilili bandimi baleki na bango yango wana nazomona yango mpasi mpenza te na motema ok merci mama ililoba ya suka ya mbwe te tokabwana liloba suka na lobi boye koko na biso epai bakutanaki toyebi te me nga nasengi boye meme leta meme nani basunga mama ya mwana oyo atikali moke basunga ye pe basunga ye na bamoyen basunga ye na bamoyen soki bazosalisa mwana basalisa mpe mama wana oyo akataka classe epai bakenda kokutana toyebi te basunga ye biso mpenza tolingi basunga ye soki baza na besoin ndenge toyokaki ke o mwana tokozwa bandeko na biso baevolue na epai mosusu ifo mwana kola nani na modele wana mwana azali 2 ans bakoki kokenda mwana à l'étranger te batika ye akola akobosana bango te akobosana mpe biso te me nga nasengi pardon basunga mpe mama ya mwana wana. Merci beaucoup. On est allé demander à la famille à maman Brunette ou wapi abotana papa Wemba atikali na mwana il y a 2 ans d'âge. To kitaki bongo na commune ya Lemba ndenge tolobaki mpona kosolola na libota maman Brunette. Nous sommes toujours à la quête ya solution. Toyeba qu'est-ce qui se cache derrière ça? Toko continuer kotambola ti toko découvrir nani wana zako intoxiqué po bana misusu ba reconnaître bango te maman. S'il vous plaît, nabakisi lisusu boye. Awa ezali famille ya côté ya tata na Brunette. Puisque Brunette a beaucoup na ndaku oyo. Oui. Dès le bas âge, abotama awa. Tinde ba na kuta na papa mbasuke pa wapi. Po azonga ki pa ba parents na ye kota mama na bango. Alinga lisusu awa te ake kota mama na bango nde pa ba kuta na papa Wemba. Mais awa ezali côté mama ya tata na ye yeyo caméra la kisa mama ya tata na ye yeyo yo mutabota tata ya Brunette ngai nde mama leki na landa ye oya boko li Brunette na ndako oyo mutu mwa ko contredire azate ata kota mama na bango mutu ko contredire te Brunette abota na ndako oyo akoli awa songi esalaki ke aki makota botata na ye batiaki songi ya mwa kendeki mama ya ye ko akufaki bati songi akimi awa yango pe akendeki kosala kobota kokutana ndenge makenda kokutana ndenge wana.
Ok, merci. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Ça, je ne sais pas dire mettre fin à cette émission sans pour autant dire grand merci. Là, je vois depuis Irlande, celui qu'on appelle le gouverneur de l'Irlande, Julien Boakanda, l'époux valable à Madame Bijou Boakanda, la première dame de l'Irlande. Pourquoi n'est pas celui qu'on appelle invitation à mon vieux, lui c'est mon vieux privé, Mukolo Kitubu, on l'appelle le vieux Dezingo, Désiré Kangebini Moté, maman ministre. Pourquoi ne pas saluer celui qui chapeaute au niveau des Bundese, les grands entrepreneurs, mon Vélinx, Longelo, de Bundese. Merci à vous tous qui aimez Congo Millennium, merci à vous qui nous avez suivis. Restez toujours sur Congo Millennium, toujours présenté Bino, bientôt là, la deuxième partie de notre émission, Oyo, tout ça, Sala, Sikasikoyo, avec la famille. Il y a Papa Wemba, tout l'axabino en image, mon Papa Wemba, Abotaki na Maman Brunel, puis de couper sa micro, et pas ya Maman Brunette à Koloba, ni à Zelango à Koloba. On se retrouve bientôt. Ayez les sous votre site internet, les 3W Congo Millennium. Vous qui aimez les actualités, vous qui aimez Kinshasa, vous aimez la RDC, notre beau et cher pays. Vous voulez être au bain, dans le bain, et vivre tout ce qui se passe à Kinshasa en temps réel, et ne pas être en retard. Congo Millennium a mis à votre disposition pas mal des émissions politiques, culturelles, musicales, et pourquoi pas des émissions sportives avec sa grande équipe Congo Millennium, une église au milieu du village.